Issa Salongo, Mbote. Ndeko Zulu Mbote n'a pas fidèle téléspectateur sur le Canal Presse Liga. Voilà, le meilleur championnat du monde. Le meilleur championnat du monde. Voilà. Santiago Barnabé, on a Camp Nou. Le meilleur championnat du monde. Voilà, merci. Alors, Issa Salongo, tu as envoyé comme moi, tu as envoyé comme chargé de communication. Il y a médias et presse, il y a la force du nom. Voilà. Oui, Kamama. C'est réseau Kambama par l'initiateur Excellence Django Mvundi. Ah, déjà, le ministre de Nonande Parcel à Kinshasa. Alors, 5 minutes, bonne réponse. Merci Ndeko Zulu. Voilà. Merci Ndeko Zulu, merci Naba fidèle téléspectateur sur le canal Kin Télévision. Bino Bozola Ndabisona Libanda, Yamboka ainsi que autres allez na Kati Yamboka. Naël le lopo na bêta CT étant chargé à communication, médias et presse. Il y a la force du nombre par rapport, il y a la légation, il y a maître Bazin Pembe. Na si bande konyo so balandaki tant maître Bazin Pembe abandaki ko loba o ezali ba mensonge depuis la semaine passée abandaki na CCTV Canal Kin Télévision ici akena ba chaîne sous ba différentes chaînes ya ville province ya Kinshasa biso to ki kozonga mercredi to senga ki eboye via notre conseiller juridique il y a la force du nombre ayebisa ki soki azali na ba preuve azana ba preuve o ezali ba preuve tangible to pesi tango aya ko exhiber yango awana oyo esika. Mais malheureusement depuis tout ça qui est tango azupétan en collègue dans différentes chaînes pour pouvoir continuer na ba mensonge naé. Tenez, Bazin Pembe a lobby il semblerait que Excellence Django Mvundi azana 92 parcelles na ville province ya Kinshasa. Na ba preuve oyo selon ye ya lokuta a memeli biso a lobby été eza na Njili quartier 7 eza na quartier Nzuzi wa Mbombo eza na Bidbois. Messieurs mesdames, un juriste, un avocat o azolika na ba etandoike ya kopesa ba preuve ya bouye ezo sala pasipe ezo pesa mawo Njili yango na quartier 7 vous avez précisé ndenge lobi 7 parcelles na avenue nini na numéro nini na quartier Nzuzi wa Mbombo bana masina nyonso ba Holanda o baza derrière marché ya liberté na bitabe na quartier Nzuzi wa Mbombo o ayebi parcelle moko Excellence Django Mvundi awa tozana liga alobango. C'est faux et archi faux. Ezo sala soni ezo pesa mawa ya komona bato mosusu ba ozo ok aza cadre d'un parti politique ya koya na ba allégation o ezali ya lokuta na télévision TV eza radio te. Et puis na TV faut être objectif faut koyeba oyo nini ozali koloba pe oyo yo yebi par rapport ya ba enquête na yo na ye lisusu na problème ya $5,000 oyo azali koloba ke Excellence Django Mvundi apesaka mwana na ye po akota na ba boîte asala ba ambiance na ba boîte. Ça fait très mal. Ezo sala honte ya koyoka biloko boye que un avocat azolo bango à la télé tozu $5,000 par mois. Ce qui Django yazo pesa mwana na et pour ça nango ba ambiance na boîte ça fait déjà 20,000. Et par contre yemoko affirmer lisusu Django yi atindaki ba petit na ya mike ba benga ye pour ba convaincre ye na $200 pour accepter. Messieurs mesdames Ndeko Zulu moto yo lobi azo pesa mwana na $5,000 aya ko convaincre on a $200 na yebite. Donc on se pose des questions même place devant nanda. Et cette oyo nazolo ba makambo nazali koloba muto asali ko lecture nango za mwana ya muke moto yo azo ko pesa mwana na $5,000 atinda bato ko ba ko convaincre yo na $200. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de forme, c'est faux et archi faux. Pona ko sukisa na chaîne moko quelconque Bazin Pembe atangi kombo alobi soi-disant les chargés de communication il y a Excellence Django a consulté qui un monsieur Merlin et kombo yango pe a chargé de communication vous êtes juriste maître Bazin Pembe na émission on alobi Issa Longa. La force du nombre n'a pas un chargé de communication au nom de Issa Longa. Les chargés de communication médias et presse de la force du nombre, structure OESA initiateur Django Mvundi, c'est bel et bien moi, Issa Longo. La question que je me pose, même les noms ya bato batina ko prononcer yango malamoute. C'est comme ça que vous allez défendre na tunisu mutuna mususu. Est-ce qu'il n'y a pas de défense na yo? Ozala kaka na mituna ya il semblerait, j'aurais appris
topesi autant ya komema ba preuve awa ozo continuer kaka na il semblerait j'aurais appris maître Bazin maître il semblerait maître j'aurais appris bandeko nyonso bazolanda na ville province ya Kinshasa makambo nyonso maître Bazin alobaki na yenga moko en qualité de chargé de communication médias et presse il y a la force du nombre il y a excellence Jango Imvunzi ezali nyonso ya lokuta et enfin oui obtenir sous propos ya makasi olobi ke okokomisa tina suka biso to pesa ke 3 jours épuisé to ye koloba lisusu awa par conséquent le kolo zali moto ya mibeko moto moko kozala au-dessus ya mibeko te na onyo solobi comme eza mensonge comme eza coup ozolingo préparer bisiko ozwaki mo akaniaka bisonde tokokomisa yo ti na suka opesa ba preuve o ezali tangible j'ai dit merci Issa Longo. Merci tout à l'heure qu'il matin oui je serai là d'ailleurs je rentre au bureau pour nous préparer un audition Kanga Moutema parce que déjà biso Santiago Barnabé on a merci de merci ma caméra.